lisolo ya prophète Samuel. Prophète Samuel oyo abengamaki pona musala na Nzambe. Prophète Samuel oyo toyebi histoire na ye ke prophète Samuel azalaki mwana ya mama Ana oyo atangama na Biblia. Mwana oyo alukamaka, mwana oyo abotamaka nanu na pasi. Mwana oyo abotama na nzela ya kondima, na nzela ya libondeli oyo biso tolingi toyekola lelo. Temi na biso ya lelo ezali kobengama ya prophète Samuel. Eske yo na ngai kati na esika oyo nani abenga biso? Makomi na Nzambe ezali koloba na biso na tangu wana Samuel abandaki kovanda na ndaku ya musali Eli. Na tangu wana Samuel ayebaki nanu Nzambe te. Malgré tant kazalaki libonza pona Nzambe, me na tangu wana Samuel azalaki nanu elenge ayebaka nanu Nzambe te. Par rapport à lelo tozali komona bana oyo ya mike ya 7 ya 10 ya 8 bazali kote ya évangile. Mais Bible ezali koloba na tango wana Samuel ayebaki nanu Nzambe te pe mwinda na Nzambe epelaka nanu te kati na bomoi na ye. Mais Samuel azalaki kolala na recommandation ya Nzambe tanka azalaki moponami pembeni ya sanduku ya Nzambe, pembeni ya sanduku ya mibeku na ndaku ya Eli. Azalaki komi musali na ndaku ya Eli, kote mususu komi mwana. Nyonso wana tozali koyeba ezalaki ba préparation ya Nzambe. Tokoki komituna ndenge nini atikaki baboti na ye pona kende kovanda na ndaku ya Eli. Nyonso wana ezalaki Nzambe mutu abongisaki yango. Makomi elobi na biso na tango wana Eli azalaki deja mobange, Eli azalaki deja ya kolemba, Eli azalaki deja komi kokate po misu na ye ekomaki deja misu ya kolemba, misu ya kokende na lelita, misu ya kosuka, misu ya suka ya bomoi na ye. Nde na tango wana azalaki na Samuel. Eli pa azangaki bana te, Eli pa azalaki na bana na ye, me awa batangi bana ya Eli te, awa batangi Samuel oyo azalaki moponami oyo abengamaki prophète. Tozomona Samuel ayebaki nanu Nzambe te, me awa makomi ezotalisa biso Samuel abengamaki. Eske yo na ngai nani mutabenga biso? Alléluia. Eske yo na ngai tobengama? Lelo tozali komona musala na Nzambe ezali kosalama na bambutu. Musala na Nzambe ezali kosalama na désordre. Musala na Nzambe mutu nyonso oyo asosoli Biblia azali kolimbola yango na lolenge ye alingi. Lelo ba oyo baponama bazali kokoka kosala musala na Nzambe te, me ba oyo Nzambe aponi te eza bango wana baza disposé bazali kotombolaka Biblia pona bakomisa yango lokola eloko na bango ya masano. Eske yo na ngai tobengama to tobengama te? Alléluia. Bible ezali koloba na biso Nzambe abengaki Samuel mbala ya liboso. Abengaki ye Samuel alamukaki na pongi. Balingami kowuta na pongi pe tango bazali kobenga yo mutu nyonso asusu mukaka. Samuel atali mopanzi, atali sima, atali liboso. Na kati ya ndaku wana bazalaki kaka ye na Eli. Na tango wana Samuel ayebaki teke bakokaki kozala pe na Nzambe elongo na kati ya ndaku wana. Samuel alamukaki, Samuel akendaki mbangu epai ya musali Eli pona kende ko se présenter ke ngai yo mutu obengi ngai. Alléluia. Eli atali mwana lobi na yeke no mwana zonga kende kolala wana ezalaka mbala ya liboso. Hallelujah. Samuel akendaki kolala sa ayeba nani oyo azali kobenga ngai. Sa atala gauche à droite, atali kuna mutu kaka azalaki komona na kati ya ndaku ezalaki Eli. Poete Samuel na tango wana ayebaki na ye mutu ya misatu te oyo akokaki kopusa na liboso na ye oyo akokaki kobenga ye. Yangwana na tango oyo makomi ezali kotalisa biso ke foto zala na molimo ya discernement.
poto zala na matoi oyo tokoki koyoka mungongo na nzambe. Satana pa bengaka pe batu na lolenge na ye. Okokanisa kaka ndenge nazobengama ezali nzambe mutazali kobenga ngai, au contraire ezali nde Satana mutazali kosala yo appel, mais esengeli tozalaka prudent. Bible ezali koloba azonga ki pa kendaki kolala, me nkolo ko mezalaki projet na ye esengelaki ayoka Samuel, esengelaki amona Samuel kotelema, azonga ki lisusu mbala ya mibale pona kokenda koyebisa Samuel, abengaki ye lisusu Samuel. Haleluya. Samuel alamukaki, Samuel atelemaki, Samuel amitungisaki, Samuel akendaki mbangu epai ya Eli. Eske biso na tango oyo toyokaka mungongo ya nani? Haleluya. Toyoka ka mungongo ya nzambe, toyoka ka mungongo ya nani? Iyo na ngai nani abenga biso? Tobenga malolenge nini? Samuel atelemaki, atali gauche atali droite, amonaki mutute oyo azalaki ketika na kota na chambre wana, peut-être ezali papa entela azali kobenga nga, mais Samuel akendaki tout droit esika musaleli azalaki pona ko se présenter. Est-ce que biso to se présenta ke pa ya nani tango toyoka mungongo na nzambe? Haleluya. Samuel akendaki mbango lisusu epai ya Eli ya mbala ya mibale. Eli ayebisi ye ke ngai na bengi yote. Ngai na bengi yote. Na tango wana Eli pa azalaki na bososoli nanu te ke ayebisa mwana ke nzambe mutu azali kobenga yo. Meto yebi yango na tango wana. Na tango azali kosenga Samuel, alobaka na 1 Samuel ke nzambe pesa ngai mwana, wana soki yo pesa ngai mwana, mwana oyo akozala libonza na kati ya ndako na ngai. Yango na Bible ezali koloba na biso na Proverbe 31 na verset 15, esengeli biso batu tozali ya kolala tolamuka na pongi. Na tango tolamuki na pongi ezali pona koluka kosala nini na tango wana? Esengeli toluka elongi ya nzambe, esengeli tosala makambo oyo esalamaka na moi po ete nkolo Yesu ayelaka biso mwinda. Mwinda wana na mukanda ya Jean, esengeli mwinda wana etambusa biso na tongo, etambusa biso na moi, me mwinda wana etambusa biso na butute. Rome 13:11 azali koloba tokomi deja na tango ya kolamuka. Jésus abetaki porte ya motema. Haleluya. Abetaki porte ya motema ya Samuel. Poete na tango wana tango ekokaki deja pona Samuel akoka kotelema, pona Samuel asimba musala, pona Samuel alamuka pona kosala musala ya nzambe, pona bilaka ya mama Ana ekokisama oyo apesaki na Samuel na 1 Samuel. Haleluya. Alobaki ke soki opesi ngai mwana wana kozala likabo na ndaku na yo. Amen. Esengilaki makomi ekokisama. Eli atali mwana alobi na mwana ke zonga kende kolala. Samuel akendaki kolala. Samuel akendaki kolala. Nabo mutu na biso, na bana na biso ya tango yo. Komi pe Samuel alingaki aloba, ozotungisa ngai, eza yo mutu ozobenga ngai. Biso tozakaka, biso mibale na ndako yo. Ndenge nini siko zali kozongisa ngai nakende kolala? Eske apara yo nani mutu akoki kobenga ngai? Me Samuel azalaka na likambo ya koloba te, na rekomandasyon ya Eli atelemaka azongi akei kolala. Amen. Bible lobi na biso Samuel toujours azalaki n'écoute malgré ayebaka te ke nani azali kobenga nga. Samuel alalaki pongi ya bakufi te. Yango na ba chapitre oyo ezali kotalisa biso ke yo oyo lala pongi ezosenga olamuka. Na Rome 13:11 Bible ezoloba na biso tango ya kolamuka ekoki. Butu ezali pona kolala, metongo ezali pona kolamuka. Nzambe apona katango ya kolobela mutu te. Bible ezali koloba na biso na tango wana Nzambe abandaka koloba mingi te na bandoto na lolenge ya kobenga mutu, abandaka kolobaka tango nyonso te. Mena mutu azali disponible, Nzambe azalaki kotelema pona kobenga mutu aya kosala musala na ye.
nde nzambe tanke likabu ya Samuel na tango wana ekomaki deja pene esengelaki nzambe aloba na Samuel, esengelaki nzambe asolola na Samuel, esengelaki nzambe asosolisa Samuel bunzambe na ye pe ayeba tina azalaki kolalila pembeni ya sanduku ya mibeko. Malgré Samuel azalaki kolala na pembeni ya sanduku ya mibeko balingami, me Samuel ayebaka nanu tina ya sanduku ya mibeko te. Samuel ayebaka nanu tina ya mwinda ya nzambe te. Samuel ayebaka nanu lokumu na nzambe te. Abandaki komona bele Eli oyo azalaki musali na nzambe, oyo azalaki musali na ye, oyo amonaki kazwinga ya tsenga pembeni na ye quelque part pe ezalaki pona formation ya Samuel. Haleluya. Samuel akendaki kolala balingami. Eske yo na ngai tozelaka nini na tango? Tozelaka Yesu abenga biso, tozelaka Yesu apesa biso recommandation. Yesu akokita na se ya moi te, aya kopesa biso lipa pona tolia, aya kotangisa biso makomi. Ezali nde yo na ngai nde totelema pona kosala musala na nzambe. Yo oyo lala pungi esengeli kolamuka pona tokota na kati na musala. Na Proverbe 31 na verset 15 bazopesa biso image ya musali oya lamukaka, oya preparaka mesa ya mabonza, oya preparaka na libondeli, oya preparaka journée na ye, oya preparaka mukolo na ye ekozala lolenge nini. Nasira mutu na mutu soki tolongwe kati na isika oyo azali na biti na ye kendenge na longwe na eglise soki na kei na kotelema na nzela to na kokende direct na ndako na ngai pe mutu nyonso tango akomaka na ndaku akozala na likanisi ya kosala boye ya kozongisa boye. Alléluia. Yango wana Samuel azalaki nekute, malgré Samuel abandaki koyeba teke nani abenginga, mais Samuel azalaki nekute mwinda wana oya yebaka nanu te. Na tango wana esengelaki Samuel amona ngolu na nzambe, esengelaki Samuel nkolo Yesu simba ye na loboko na ye ya makasi po ete tango ekokisamaki. Musala na nzambe ezali likambo na tango, mkolia ezali likambo na tango na pro. Haleluya. Na Ecclésiaste 3 Bible ezali koloba na biso ke likambo na likambo ezali na tango na yango. Mukolo wana tango ya kotelemisa Samuel ekokaki. Alléluia. Eska bandaki kolala na pembeni ya mesa ya mabonza ya sanduku ya mibeko? Eske Samuel ayebaka valeur ya sanduku ya mibeko? Eske Samuel ayebaki tina na ye ya kozala na ndako ya Eli comme serviteur? Alléluia. Ekokaki troisième fois nkolo atelemi lisusu alobi Samuel, Samuel. Alléluia. Samuel atelemaki, Samuel akendaki mbangwe pa ya Eli. Alléluia. Alobi ke kobenga maoyo eleki mingi ya mbala ya misato. Siffle 3 oyo eza résurrection. Siffle 3 oyo ezali ya lisekwa. Siffle 3 oyo ezalaka makambo ya minene, oyo esala yo na nga tozala na bomoi. Siffle 3 oyo ekangola yo na ngai. Haleluya. Na tango ekokisaki na siffle 3 Yawe abengaki Samuel. Samuel, haleluya. Samuel alamukaki na puissance. Samuel alamukaki na bokasi nyonso. Samuel alamukaki na makasi nyonso. Samuel akendeki mbangwe pa ya Eli. Ngai yeyo mokozi ezali yo nde muto ozali kobenga ngai. Haleluya. Gloire à l'Éternel. Samuel ayebaki te nani azalaki kobenga. Nde musali elia yaki kozwa likanisi ya koloba mwana oyo ezali nkolo nde mutu azali kobenga ye. Eske yo na ngai nani mutu abenga biso na musala?
Nzambe abengaka mutu na lolenge na ye. Awa tozomona haleluya na 1 Samuel, haleluya, na 1 Samuel 16 na verset 13, lolenge nini Nzambe atindaki, haleluya, atindaki Samuel pona kokenda kokutana na David, haleluya, kobengama ya David ezalaki ke Samuel akutana na ye. Samuel apakola ye mafuta ya elonga, mafuta etondisaki molimo ya David na nguya nyonso. Bible ezali koloba na tango wana David akomaki puissant, na puissance oyo eutaki na Nzambe na nzela ya profete Samuel. Alléluia. Iyo nangana ni mutabenga biso. Eske tozo sala musala oyo Nzambe abengili biso? To toza toujours na kosala ba aventure. Eske tozali koyeba Nzambe wana benga biso? To tango nyonso tozali na masano. Eske tozo yeba Nzambe wana misala pesi biso? Eske tozali kotanga Biblia na ko medite? Eske tozali kotia misala na Nzambe na pratique? To tozali kosala ba aventure na musala ya Nzambe. Alléluia. Tozali komona na 1 Samuel 16. Soki totangi yango kino na se, tokende komona lisolo ya Saul. Lolenge ni David akomaki na ndako ya Saul. Lolenge ni David akomaki musali na ndako ya Saul. Nini oye lekaki na bomoi ya Saul, poete David akoma musali na kati na ndako ya Saul. Alléluia. Samuel atelemaki mbala ya misatu balingami. Samuel akendaki pa ya profete Eli. Profete Eli ayaki koyeba, mwana oyo ezali Nzambe azali kobenga ye. Alobaki na ye, zonga kende kolala na tango lali pongi, haleluya, lala na matoi ya kofungwama, pwete mungongo na Nzambe tange kobelela yo, lobake winga imo wumbu na yo, nazali kati na esika oyo. Alléluia. Samuel akomaki prudent. Bible ezali koloba na biso na verset 10. Bible ezali koloba na biso na verset 8. Tango Nzambe abengaki lisusu mbala ya misatu Samuel, wana Eli azongisi akenda kolala. Samuel akendaki kolala. Balinga miponge biso tolala keza ya lolenge nini? Eske tolala kana matoye kangama? To tolala kapongi ya molimo? Poete Bible ezali koloba na biso tozala prida lokola banioka. Mituna biso ezala ya kotelema lokola banioka. Poete venima nyonso oyo ekoya tokoka kozala ya kolamuka. Apotre Paul azali koloba tozali kokende na lombango biso nyonso mutu mokota kominano. Apotre Paul azali koloba tozala prida na musala tolala pongite tango nyonso musale kokuta yo esengeli tolamuka. Alléluia. Hallelujah. Mwana kendaki kolala. Bible ezali koloba na biso ete Samuel abengamaki mbala ya misatu lokola na mbala ya liboso. Samuel ayokaki mungongo na Nzambe. Alobaki ngai musali na yo nazali awa. Makomi alobi na biso ke nkolo Yesu atelemaki. Nkolo Yesu atelemaki. Haleluya. Nkolo atelemaki. Tango azali kobenga Samuel. Azalaki ya kolala te. Azalaki ya konimba te. Pwete kolo na biso alala kate animba kate. Abenga Nzambe na ba domeni nyonso. Azalaki ya kolamuka pona kobenga yo na ngai. Kolo tango abenga biso na lolenge oyo ya sengela ki abenga biso. Nkolo abenga kamutu na lolenge na ye. Nkolo wana Bible ezali koloba na biso ebenga meli ya Samsone na ebenga meli ya Samuel ezalaki difera. Kuna anazo pesa biso image ya koloba na 1 Samuel 1 pena kobota mwana na kolongola ye suki na mutute na kobatela suki na ye. Haleluya. Na mukanda ya juge je pense na 16. Haleluya. Bible ezali koloba na biso.
Alléluia. Bible lobi ke tango soki 16 verset chapitre 13. Bible lobi mama ya Samsone tango azwaki message ya Nzambe pona Samsone. Nzamba pesa ki ye elaka oye kesani na elaka ya Ana ke okobota mwana oya kozala mobundisi oya koyana makasi na mokili oyo mokolongola Yesu kite okomelisa ye 20. Alléluia. Nzamba zana bomoi. Jésus-Christ azaya kotele mabalingami. Na Apocalypse 3 na verset 20. Bible zali kolomana biso kena telemi na porte ya yeku kena yo. Yoko yokanga esengeli telema. Yoko yokanga esengeli olanda ngai. Esengeli oliana ngai. Esengeli otambola na ngai elongo. Wane zali maloba yankolo Yesu. Aloba na mukanda ya Apocalypse 3. Yo oyo zali kolala pongi lamuka. Lamuka to sala musala ya Nzambe. Ndenge Samuel lamukaki. Malgré yebaki teke nani azalaki kobenga ye. Me Samuel lamukaki. Pona kopesa Nzambe wana lokumu. Samuel lamukaki. Pona kopambola mokonzi na mapinga. Samuel lamukaki. Samuel akotaki na musala. Wane laka ya Samsone. Tangwa lamukaki Samsone. Tangwa botamaki Samsone. Tangwa kola ki Samsone ezaya zalaki makasi ya libota Israel. Alléluia. Nani abenga biso. Alléluia. Wana Jérémie abengama na Jérémie 1 verset 5. Jérémie a déclaré que na kokokate na zali mwana moke menzamba lobaki na yetelema telema na musala na ngai kobanda na verset 4 kino na 6 telema na musala na ngai Nzambe akosimbaka munoko ya moko na moko pona kokotisa maloba na ye maloba ya solo malobe zali na bomoi malobe pesaka kimia na batu na ye oyo ya pona. Hallelujah. Amen. Nzamba zali na bomoi. Le roi des tribus de Juda. Nkolo azali Nzambe oyo azali kobatela biso butu pe na moi. Nzambo apesa yo musala na ngai. Nzambo atelemisa biso pona tomonisa make tozali balongi na musala na Nzambe. Musala na Nzambe tango etelemaka Satana patelemaka pona kobundisa biso. Me Satana kozalaka molongi ata mukolo moko te. Amen. Tika ke Nzambo azali na bomoi apambola biso tozala ya kotelema lolenge David atelemaki na musala ya Nzambe. Nkolo apambola biso conclusion na biso ezongi ke nani abenga yo. Esko bengama pona musala na Nzambe to obengama pona kosala masano. Amen. Napesi parole pa ya pasteur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci pour l'exhortation aujourd'hui. Conclusion à l'issue, les gens vraiment un équilibre dans l'eau, pour la beaucoup de 3 points. Point à l'ibosso, tout le monde y a beau exactement. Dans le biblique, à sur l'appel de Samuel. En d'autres termes, il s'agit par rapport à appel à l'issue. Amen. Deuxième point, Matel Sibiso travaille à un coach, c'est-à-dire Élie n'a pris à Samuel. Alléluia. Boni Élie a yébaki bien pour faire sa orientation et pas à Samuel. Donc, vraiment, il soleil à madame de Zambé a Bekakamoto, et à Sumbakamoto, Kapé Nantelea. Amen. Donc, Monique, il fallait un Élie à Zala pour que Samuel puisse comprendre ma camouflage. Alléluia. Alors, il y a des gens qui ont mis ça pour eux, ils ont mis la mission à Wakena. Il y a beaucoup Samuel à la question, bas caractère, bas attitude, où nous avons zéla dans mon mission. Amen. Donc, na kati ya via Samuel pour moni, ba ye aussi biso awa lelo azalaki mwana motosi, azalaki mwana oyo azalaki na ekuti ya Nzambe, azalaki mwana komikitisa, azalaki mwana oyo abandaki koconsidere aussi coach. Abandaki koconsidere Eli.
Alléluia. Respecter aussi Eli. Azalaki moto oyo abaneki kochana misala oyo babaneki kosenga na ye achana misala. Alléluia. Donc suka na moto monique il fallait nzambe a confirmer nini oyo ezalaki appel na ye. Merci lisusu mpona koremue biso ya koloba ke nani mpenza abenga biso. Nani abengi. Alors lelo ezali aussi moko ya baquestion ya 2022 ekoyeli biso lisusu ya koyebisa biso te nani abenga ye. Alléluia. Est-ce que place oyo ozali yango place obiangama. Alléluia. Na kobiangama eza banzela mibale. Nzambe abiangaka biso mpona sali. Akobenga yo nanu mpona lobiko na yo. Amen. C'est-à-dire que obongwana na yo babenga yango mpe premier appel na vie na biso. Na deuxième appel nzambe abiangaka biso mpona kosalela ye yango oyo babengaka appel na ministère. Amen. Donc awa tomoni bible ezolakisa biso ekomaki appel ya ministère na vie ya mwana oyo Samuel. Amen. Wale nzambe abianga ye mpona kosalela ye. Alléluia. Alors à ce qui concerne biso na ntango na biso yango ezali ya kososola. Oui, c'est vrai ozwaki premier appel lelo yango emema yo na iglesia, c'est-à-dire ya kobengama mwana nzambe. Alléluia. Sikoyo mpona kosalela nzambe, est-ce que nzambe abenga yo na domaine Nini? Alléluia. parce que fo nzambe asolola na yo, fo nzambe asolola mpe na mokambi na yo mpona kosukisa na biso na sepelaka mingi na lisolo moko ya pase edward adetela biso alobi bazali na pasteur moko très dur. Pasteur mwana mpona yebisa yo ou bien oke nzambe alobeli nga appel na yo boyeboye abi rien. Mais abandaki koplace bango na babisika oyo moko na moko segreke ya nzambe. Amen. Ye na pasteur Zolo bazalaki na église moko baplaça bango na école du dimanche. Et pasteur wana ayebaki abandaki kotalisa na bango ke bino mibale oyo nkolo atie na kati na bino likambo wana ya koenseigner liloba nzambe. Amen. Mais alobi atika bango na mosala wana bane na bane bayaka te mokolo moko boye babana kotelemela ye tokumbeli sikoyo biso mpe tokolekala kotelemela na liboso biso mpe tokosala nano boye te rien de là. Donc yango tokutami na oyo babengi bulu yeke na kati ya bapele ya nzambe. Amen. Pourquoi yango ezomema biso toza na plus de mercenaires toza na moins de fils. Balobi bamercenaire bakuti mingi na mosala nzambe yango mosala nzambe esaleli mpe efwatekasi. Pourquoi? Parce que lelo moto babenga ye diacre amoni lokwa bakitisi ye grade. Moto babenga ye ancien amoni lokwa bakitisi ye grade. Moto babenga ye protocole intercesseur azomona lokwa bakitisi ye grade. Donc azaka na poso babenga évangéliste pasteur. Est-ce que nzambe abengi yo na kote wana okomona kaka yo etaka intercesseur kaka libonde na yo yango esalaka ebino ezala sobe kaka na mosala nzambe wana abengi yo kaka wana ya kidiacre ezosalaka église ezala propre. Amen. ezala baluku nyonso Alléluia. ozotili bénéfique na yo bénéfice no na mosala wana mais mawa mingi bulu ekekoti na mosala nzambe yango tokobondela kolo vraimen sunga biso ke tozala bato oyo tocomprendre bien appel na biso tolata batitude wana tozala